Voilà, vous avez un alphabet ma casse. Donc, on a battuté. Ça là, l'émission c'est le occupé dans le battuté, au sein de l'émission bien. On a vraiment un alphabet, c'est bien comme ça. Continuez à bon. Vous avez vraiment un alphabet, donc c'est que ça rentre pas dans Yangwana. Faut changer de ma chérie. Bisous, bye. Alors, Josiane, bonjour. Qui dit ça dit bon, moi, on a zoba, non, fin, un alphabet. Yo, mon cosa, un alphabet. Yo, téléphone, yo, bien, on a mire, na yo, mon cosa, zoba, qui zeng, n'a n'engo zoba, le quoi, qui zeng, maman. Zoba, qui dit ça, yo, moi, t'as manqué au respect. Ah, qui fait pas bien, zenzi. Wa musenzo akizenge na ndengo zolio zo benga pembe sili kizenge lo kwa Karine nenga liaka lo balwa boni bwa bien musenzi na tikyo ga isanga na concert lobby yo biso na concert tokos bisous Jenna longola na babiloko ça trop chargé voilà allô c'est plan pour un alphabet comme émission on se ça la route bien c'est le quoi l'émission na c'est plan moi vous avez un alphabet congolais. Comment tu causes à monter ma bébé? Congolais à RDC. Pourquoi tu causes à monter ma bébé ma casse? Moninga sali live naye. Est-ce que bon monanga? Est-ce que bozo monanga? Ande konanga? Est-ce que bozo monanga? Je sais pas. On a évité ce qui lumière les a bien. Est-ce que bon monanga? Bon monanga bo komanase. Naibike. Kimi Mayala bonjour. Ouais, na moni Kimi Mayala na YouTube na na TikTok te. Boyo ka mu congolais mutema mabe. Bon monanga kitoko lumière eza bien posée, correct. Boyoka. Mutu Raissa Pinga sali émission na ye. A sali live na sur TikTok et puis Facebook. Mais batu bakoti na kati ya live na ye babandi ko finga ye Raissa na ebite Raissa bon asaki on encore ou bien ayebaki explication te signification ya mo wana na yebite na tuni kaka. Est-ce que c'est bon? Vous avez un alphabet. Comme émission, on se ça la route bien. C'est le quoi l'émission na c'est plan moi vous avez un alphabet ma casse. Donc, on a battuté. Ça là l'émission sur le yo. Occupé dans battuté, au sein de l'émission bien. On a vraiment un alphabet, c'est bien comme ça. Continuez à bon. Vous avez vraiment un alphabet, donc c'est que ça rentre pas dans Yangwana. Faut changer de ma chérie. Bisous, bye.
Bandeko, bonjour, bonsoir. Ici, bonjour, qui dit ça, ici, c'est Yamwasi à star congolaise, Anima Kwakala. Babi, tu veux ou tu veux pas de la star congolaise, Anima Kwax. Babi, maman a racine, yombe de moi-même, yombe de Bino Moko. Eh, la pays, si mouinda, ah, t'es, Mosela. Pardon, hein. Pardon, appelez ça qui mouinda, ah, t'es. Voilà. Voilà, bande kolanga. Non, continuez quand on sala nanga. Na eza musala nanga nzambe asepesa ngai. Na ebite soki na bozomo nanga bien. Na yebite. Totia nano oyo yo. Comme émission na nyonso sala yango bien. Eloko liboso na siklame ya mwana. Ozala analphabète makasi. Donc, kolanda bato te. Sala émission sur yo. Occupé dans bato te. Osala émission na bien. On est vraiment analphabète, c'est bien comme ça. Continue ta bombe. Après, c'est moi, je suis à Bengi, Bolimbisanga. Yemo Kope Aza analphabète. Vous savez pourquoi? Au lieu de continuer quand à bongo à lobby, continue quand à bongo. Yaya, Yomoko Oza Musendi. Yomoko Mutomataki na live ya Reisa Pindi. Tie Musendi lelo. Tiens Moussendi lobby, tiens Moussendi jeudi, tiens Moussendi lundi, mardi, mercredi. Non, il y a un lelo na makamba na binote. Na yeka na makamba Suisse. Yomo koza vrai Moussendi continue ka bongo. Ça se dit jamais. Continue ka bongo, c'est pas continuer ka bongo, mais continue ka bongo. Wa musendi lelo, wa musendi lobby, oza musendi jeudi, vendredi, samedi, dimanche, yusuta kota. Est-ce que futi no ndako? Muto aeko finga Raisa Pindi. Est-ce que futi ndako? Na tuni. Est-ce que ya mwasi o futi ndako? Na tuni yo muto aeko finga Raisa Pindi. Est-ce qu'on fout indako? Attends, Raisa neto swana kanaye wana. Aigle, bonjour. Elikia, bonjour. Mayutu Rose Kindoza. Mwana nanga moko. Oza malamu, naza malamu yaya. Na malamu. Bo tapote yaya. Parce que na osala, na otia TikTok suko. Na otia TikTok. Non, tu as TikTok parce que il faut tout loba. Congolais tellement za mouté mamabe. Congolais aza satana personne. Congolais aza kadia pemba en personne. Congolais aza zaboulou en personne. Congolais aza zaboulou en personne. Congolais zaboulou en personne. Congolais a zaboulou à personne. Congolais zaboulou. Kadian Pemba. Non, tcha. Vous avez un alphabet makasi. Donc, Kolanda Batute. Ça là, émission sur yo. Occupé dans Batute, au sein de l'émission bien. On est vraiment analphabète, c'est bien comme ça. Continue ta bombe. On est vraiment analphabète, donc il doit se passer un peu à noyer en Ghana. Faut changer tes ma chérie. Bisous, bye. Alors, Josiane, bonjour. Qui dit ça dit bon, on a zoba non film analphabète. Yo mo koza analphabète. Tu as téléphone yo benga muninga na miri na yo mo koza zoba ki zengi na nengo zo le kwa ki zengi mama. Zoba ki ti sa yo mo ta manque au respect. Ah ki ta bien senzi. Wa musenzo akizengi na nengo zo benga pembe sili kizengi lo kwa Karini nenga liaka lo balwa boni bwa bien musenzi na tiki yo Raisa na concert lobby yo biso do na concert tokos
Tokos. Bisous. Merci, bisous. Voilà, allô. C'est pour aux analphabètes. Comme émission, on se sent bien. C'est le cas de l'émission, c'est là, vous avez un alphabet ma casse. Donc, quand on a battuté, ça a une mission sur le occupé dans le battuté, au sein de la mission, bien. On a vraiment un alphabet, c'est bien comme ça. Continuez à vous. On a vraiment un alphabet, donc c'est que ça rentre pas dans Yangwana. Faut changer de ma chérie. Bisous, bye. Allô, Josiane. Bonjour. Qui dit ça dit bon mana zoba non fi wan analphabet. Yo mo koza analphabet. Yo téléphone yo benga muninga na miri na yo mo koza zoba kizengi na ndengo zo lelo kwa kizengi mama. Zoba kitisa yo monta manque au respect. Ah ki kwa bien musenzi. Wa musenzi wa kizengi na ndengo zo lelo zo benga pembe sili kizengi lo kwa Karini. Nenga liaka lo balwa. Boni boa bien musenzi. Na tikyo ga isanga na concert lobby yo biso do na concert Tokos. Bisous. Merci, bisous. Voilà, allô. Donc voilà. Ça te commet un alphabet. Comme émission, on se sent bien. Voilà. Na kati bino kuda kuna ya TikTok, il faut na TikTok. Bande konanga Congolais a tellement mutema mabe. Congolais a je sais pas qu'est-ce que je dois dire. Je sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi Congolais à cause de la bouille? Suite et fin, il y a émission na sala ki lobby. So bolobi na longola di tambala oyo na tiangwa tandenge mususu na ocha yango. Toi à côté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Oh my God. Vous partagez ma vidéo. Partagez-moi la vidéo, pardon. Vous partagez la vidéo. S'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo. Vous partagez ma vidéo, il n'y a pas d'okolo. Vous partagez ma vidéo, pardon, d'okolo. Non, ça n'a pas pour 30 minutes. Du solo, il y a Suisse. Du solo, il y a Suisse. Du solo, il y a Suisse. Il y a Suisse, Irlande, du thème. Il y a Zurich. Merci à Batonio sur la salle à confiance. Batonio sur la salle à confiance. Merci Nabino. Dans l'ingapenya boza awawa on a lati sandal en robe sandal en robe ya lata oyo. Ba sandal en robe ya lata oyo. Il faut zaka makasi ya kokangaka ngape nzoto si komi mukolo. Merci à Batonio sur la kotaki.
Bon partager la vidéo oyo. Di solo ya Suisse. Ya Suisse na Zurich. Na Senegal, soki Senegal, soki Senegal. Yaya. Yaya bon tapoter. To komi combien de cas kuna. Na na posaka ya ba like na bino na ba partage. Na na ata na problème ten. Na ata na problème ten na ebisi bino. Oyo. Isemi yake. Na ndenga mbandaka. Isemi yake. Eloko na kofa na 25 ans. Oyo. Sandalo. So bozala besoin na obengi ngai. Je te sais combien mokolo yaya. To sa pe bon. Bo bengi na nga Vincent Tiluge. Vincent Tiluge na zuba. Oh bien. Et puis mo kondialeza bakuluna. Ngana ona autocité. Yaya. Na kaza ki lobi na yo kakozaki kuna ba Congolais à Canada. Yo soi-disant président. Ba Congolais ba Canada. Lobi ozala ki te. Oyaki na ma koko te poani. Ma koko kanika ya kaniki. Ya na ketambo na bato ya pado. Dodo kolo. Kuna Congolais azate o. Una na ebite so na kokuta na banani. Na lobi boy. Faya masibo jali. Na lo bato na tika. Ubena longwa biloko na panja suki na ngana mono jena panja suki. Na mono jena panja na no suki. Na panja suki. Ozela na. Na panje la bino suki. Yo. Okozoka. Yo. Masolo ya Suisse yaya. Ya na panji suki. Na chaboye. Ou bien na chaboye. Na sa l'émission boye. Ote na ba like ko yaya. So boteli ya mo si ba like sa nini. So boteli ya mo si ba like sa nini. Esa nini yaya. Ba like na ba tapotage. E ko sa nini. Bon. Wani. À part émission na titre lelo. Babando signaler, bon signaler pour aller. Bon soanga boy. Bon bisa Magali lo mama ndumba ya Magali lo mama. Na na sisi na yote. Magali lo mama ngano na sisi na yote yaya. Ngana yo na autosilicité. Lo mama ngano na autosilicité. Lo mama yo il faut que ça soit pour l'accès ba lubu ten. Mais mobile nandako mobile ajalite jelo. Mwana ajalite jelo. 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 Emon ajalite jelo. Emon ajalite jelo. Yana lo babona koma neti ndengeni na koma neti bino nde bosa. Na ba enregistrer la vidéo. Bozi anona enregistrer vidéo ngamoko. Bozi anona po bino bolinga ko enregistrer vidéo te. Te. Mwana ajalite jelo. Mwana ajalite. Mama inazongi na longo na nini? Mwana ajalite. Nazo enregistrer vidéo ngamoko. Oh, na tuna ki batu bako koyebisanga te. On fait la vidéo comme ça, on enregistre comme ça. Non. Magali no mama munoko mabezo lo mabelo kola Era Ramsès alias Arthur. Bosi na biso ya munene ya mboka balobi mo konzi na biso après ça biso ba 2500 en live.
babi boss Jimmy Belao de Morquin. Après ça camarade ya camarade nanga to salemi banana kisasa. Yaya. To bota mana James na lokutu. James so babi ngana na 20 James a babi te na 20 na nona neva. James jalite jelo. Mwana jalite jelo. Libale jalite jelo. Mwana jalite jelo. Niti na meroka na monoko na makolote. Ika makolo nanga na monoko na makolote. Ika makolo nanga na monoko na makolote. Ika makolo nanga na monoko na makolote. Yaya likambo likoi na kati ya Suisse. Bande kona ngai tinenga na yaka koyebisa bino ke na moko nazalaki na lingana tombe victime. Nakosa te. Nakosaka te. Na apene tere okosa te. Pozi ana yebisa bino jamais jalite jelo. Nzambe na ngai ko makambo nini obandeko nga nazomona na Canada te me na poto Jello. En tout cas, nakati vino na mona ba like ezo kende te. Nakati vino. Hello boy yari. Est-ce que Bojali? D'ailleurs, banasko émission na lelo. Bobenga mwana motion na kombo ya Grace Mvuma. Grace Mvuma na kati ya Suisse. Yaya bulawayo Grace Mvuma. Grace Mvuma oyebi mutu moko boye alala yo pour ne pas citer les gros mots. Grace Mvuma. Mama leki na yo, kombo ne mama Véronique na kati ya Suisse. Babenga ke ma Vero. Mama leki na yo. Oya benga ona poto. Grace Mvuma, moi c'est à soi-disant pasteur. Obeti mundinga musinzo na kati ya ndaku na ye. Parce que bano ko kokanga ye basuki ba recommandaki yo e pa na ye. Yango na lobby oza mosinjer. Grace Mvuma oleli lelo lobby na Kinshasa basaleli yo ba voice te ba koteli yo basalelo ba biloko bota sanda nanga bien eza nango Grace Mvuma yaya omoni ba suma kamo ba beyo sali mona mwasi wana okofuta ngo bobenge nanga Didier Masuki mobala mandefu apembe bobenge nanga Didier Masuki mobala mandefu apembe mobala mama Anita Super lelo Masuki osepela nanga ti bobenge nanga Zoro Madiala mobala mandefu apemete mobali ya wifi na mutu likanga marilo mwaka bobenge nanga ye nalina loba
Narina loba. Pour tapoter, ya tokomi combien de cas? Parce que l'okota on a bandaki en lobby. Je savais même pas. Mouto benga kinga ezalaki mwana mobali. Bande konanga bo enregistrer vidéo parce que nga na enregistrer amour. Je mets ma main à couper. Grâce Mvuma. Mbuva soki Mvumba. Grâce au kanisi au gagné papa passé moutema ya papa passé. Pas de problème. Quelle main? Hein? Quelle main? Main coupée. Main à couper. Main à couper, oui. Laquelle? Mais c'est quoi ça? Ben, je peux couper. Tu veux couper ma main à couper là? Parce que je dis que je mets ma main à couper. Ok. Ben, je pense que la main droite. La main gauche. La main gauche. Oui. Viens-t'en. Je vais laver ça avant. Avant de couper Oui. ma main là, il faut que tu les laves. Oui, je dois laver ça avant parce que... C'est pas sale là. Non, 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 non. Va laver. Puis... Okay. Maman, c'est du blason ben. Non, chérie, oh, s'il te plaît. Il y a toute lumière. Mais oui, parce que... Allume tout, s'il te plaît. C'est juste quelques minutes, s'il te plaît. S'il te plaît, Singe Blanc. Les sages. Les sages. Je travaille dehors. Oui, oui. À quelle heure ça finit? Là, il est 10h10. Oui. Donc, 11h10. Juste 1 heure. Ok. Parce qu'après ça, il faut aller... Allume, s'il te plaît. Tu n'as pas allumé. Oui. S'il te plaît, tu n'as pas allumé la lumière ici. Nzamina na boma libalo bobebisanga na boma libalo otoni bandeko na boma libalo yo kari mokonzi na oya na boma libala oyo mukazi na boma libalo oyo tona saboni Faja Soumani na yebiote ozape amina ngate na boma libalo tona sani bande konanga na salaki live lobby. J'ai fait mon live comme d'hab. Attaque Kroni Mama, attaque Mopandi Sango. Nathalie nabi ah makam na lobby soki eza ya solo nzambe simba mitema ya batu. Abi ya mwasi koboma libala te pardon. Laura yana boma libala otina saboni nzambe na ngamo bali mo bakortolaka kaka. Botala mwana mwasi oyo. Bota pote yaya, bota mwana mwasi oyo. Grâce, comme no grâce. Yaya, grâce nini kobeta musinzo na kati ya ndako ya mutu ayamba yo. Obeti musinzo pa ya mama Gisela soki kana Giselia. Soki Giselia. Obeti musinzo na kati ya ndako na ye. Obeti mama wana kana Giselia kana Gisela soki Giselia. Obeti musinzo libala ya 17 yaya. Abi papier mouchoir. Libal a 17 ans. Vous avez ma photo, hein? Capture, hein? Vous avez mis ma capture. Libal a 17 ans, yaya. Moi, si qui toko, soko tali, moi, si qui toko. Na vu ma photo, non. Na pensa ki maman kana Gisèle, kana Giselia. Na pensa ki o 24 heures. Banda lobi na saki émission. Ti lelo. Maman Giselia, soki ki on a Gisèle. Otika lo benga ngate. Mobali na yo. Papa Mvuma. Papa Mvuma Valérie Valère. Otika lo benga ngate. Alors, tant qu'on a kota, ce qu'on a au kata live. Na kati ya Switzerland. Vili na bino boze ya boy boze ya non.
Oyo bango TikTok o bango. Ah Seigneur Jésus. Qui ça? Ah, le Seigneur Jésus, il est mort. Ok. Ok. Au moins, tu les reconnais, hein? Tu connais Seigneur Jésus. Yaya, vous tu l'as like, Yaya, pardon. Bandeko nanga, likamba mosinjo eza très grave. Ya mwasi ya mobali. Eza côté ya mwasi, eza côté ya mobali. Bandeko nanga ya YouTube. Deborah KM, Titi Mukendi bonjour. Elikia bonjour. MK Mbetu Mbelu TV bonjour ya mwasi bon dimanche. Merci beaucoup. Na otanga bakoni na bi Mayitu Rose ki ndoza. Yaya koyamba mutu na kati ya ndako note. Omoni soko bengisi soi-disant leki na yo moko. Mwana mama na yo, mwana tata na yo, omeli libele tikeli libele. Yaya ko bengisa mutu ta ya fana na kati ya ndako no. Une journée na poto oke ko bwa kisengunda. Oke ko benga ba immigration, benga immigration baba kisaba bwa kisengunda. Yaya soko sali bongote na loba makamba maamulopo, mwa mulopo na ebite bo tagelenga maamulopo. Tagelenga mama mulopo. Bo tagelenga mwa mulopo. Bo tagelenga mwa mulopo. Tagelenga mama mulopo. Bo comprendre que makam no loba no kosate. Makam nga no loba no kosate bandeko nanga. Nane terrain kosate po opiange lokote. Ngane mutu no loba mungongo eziki ba fleur ezate ata ba cadeau ezate ata ba mboloko ezate po na sengi bino ba liote. Mwa mulopo lelo bala na papa kas kitoko. Eza po anini? Bayambaki ye na ex na ye papa Izibu Kasa bayamba mutu moko boda kati ya ndako na kombo ya comment moi ça on est kombo ya mbanda mamu lopo wana ya na kati ya ndako na ngaba yo betanga virunga babeta mamu lopo virunga na kati ya ndako bota no ingambe mamu lopo. Bota le ngambe ya kima mulopo mwa mulopo lelo koma pena mobali na ye mulopo koma pena mobali ne papa kalsi kitoko kalombo po nini liskolo ya kozala naba no mo nje bato ba comprendre ngati naloba kaka va bakanganga chaîne yaya oyo eza deuxième chaîne te oyo eza troisième chaîne batufi na bino basumbunia nyonso ya YouTube surtout oyo eza deuxième chaîne avant omoi bokanga boenregistre eloko na ndenge Kinshasa nali napesa message ya leza bakulu na nyonso naopesa ya bino message nalingi naloba moni pede na bino ya Canada olia bana no kokangisa bino bana no na ngai moko ya pede ya pendula ya pama bandana no kokanga ya mwasi Julia Juliette Kanza mama na biso mamu na nini na kati ya Suisse mamu muluba na kati ya Kinshasa bokanga no ba capture d'écran parce que aime suba signaler la live et puis bakamba denini sinon na tikite na na simbite na suki sipete denini si contre papa pasteur Marcelo ya kande na fandi boy kande na fandi boy eloba ndeko na ngai na kati ya lemba mwasi kitoko alanda nga tout le temps comme nena jano na zona kombo na ye zela
Yaya, bo tapoter yaya, pardon. Tapoter l'engako. Bo tapoter l'engati. Tapoter l'engako, hein? Bo tapoter l'engati. Tapoter yaya, tapoter. Bana lemba ba siliki. Bo tapoter yaya, bo tapoter, partager. Les abakoulou na non la tiki na binote. Na na bino no to silicité. Na na bino no to silicité. To yo kana ba voice. To yo ka ba voice. To yo ka ba voice. Boyo ka ba voice. Ba voice ne likambo. Na ebite na ata bo koti 20 personnes. Na kute kali na ngati. Ah, Seigneur Jésus-Christ. La voix est chose à ma tête. Et on est beaucoup de la lingana ngate. Et beaucoup de la lingana ngate makaba ba voix sur oyo. La lingana ngate. Makasi maswala atati makiaza bongo makate mwasa lekinjunga lisali sokwa libende nelonga mabe anima kuwakala kala oyo koloba ke elekisila na ndako elekisila na mobali elekisila na bakoko elekisila na bana mama kuwakala mwasa saka za nzala nokiki kalungu omundela kuwaka na nzela so bandi koteka sebuzanga makuwakala mwasa kala nyona misisa nelongi mama kuwakala mwali nana kishasa na lekio na tentina nana kishasa na lekio na kitoko nana kishasa na kwa masembe te nana kishasa na tanga kasoni te nana kishasa na kukala kikalu mtoto etumbeli na chango na simana nana wakena otekwa mwase nungi makasi maswala atati makiaza bongo makate mwasa lekinjunga lisali sokwa libende nelonga mabe anima kuwakala kala oyo koloba ke elekisila na ndako elekisila na mobali elekisila na bakoko elekisila na bana mama kuwakala mwasa saka za nzala nokiki kalungu omundela kuwaka na nzela so bandi koteka sebuzanga makuwakala mwasa kala nyona misisa nelongi mama kuwakala mwali nana kishasa na lekio na tentina nana kishasa na lekio na kitoko nana kishasa na mwana wa masembe te nana kishasa na tanga kasoni te nana kishasa na kukala kikalu mtoto etumbeli na chango na simana nana wakena otekwa mwase nungi makasi maswala atati makiaza bongo makate mwasa lekinjunga lisali sokwa libende nelonga mabe anima kuwakala Les abakulu na nyoso. Bozwela nga photo ya imbwa na bino. Mwasi ya mukuse mukongo koba. Oyebi ngai na sala ba émission te ke ona za vraiment véridique. Na sala ba émission moko boye, na za na sujet moko nga na kotaka na ba sujet tout mbala moko. Sila masoko pota makolo soso. Nanda kuna yo. Apa tata bino yo lia ye na tendresse dibinga na Miss Lolo na Liliane Yagola. Photo ya boye ezali. Photo ya boye. Eza. Leki na ngai mwana mama na ngai na kati ya lemba. Mwana mama na ngai na kati ya lemba. Photo ya boye ezali na tuni kaka. Photo ya boye est-ce que eza?
Tolanda. Nakotaka nazaka na sujet moko te. Ngai en tout cas boza, je suis désolé. Naza na sujet moko boye, na fan na tala kabino. Non. Non. Magalino mama, Karine Mokondi, bon la qui s'habille sur ma photo à boy, bantumba pam. Allez, tokende. Kasi. Masala atati makiaza mbona kate. Mwasa lekinjungu alisali soko ni bendene longa mabe ani makuakala. Kala oya ko ba elekisi na ndako, elekisi na mobali, elekisi na bakoko, elekisi na mana oza. Mama kuakala mwasa saka za nzala nukiki kalulu o mundela kuaka na nzela so ba jikoteka. Wow! Bon, tiens ma commentaire. Kala oya ko ba elekisi na ndako, elekisi na mobali, elekisi na bakoko, elekisi na mana oza. Mama kuakala mwasa saka za nzala nukiki kalulu o mundela kuaka na nzela so ba jikoteka. Kuakala mwasa kala mona misisa lelo. Nabonga na nini mama? Nabonga na nini mama? Nabonga na nini? Nabonga na nini ma chérie? Sila bisalu ndumba nyama mukongo koba oya sila bisalu oyo. Les abakuluna, les abatufi, les abambua. Obi ke ngatika makamuno kite. Est-ce que obi ke ngatika na makamuno kite? Bana lemba basiliki. Bana Kinshasa basiliki basepelite. Babi makoka la aza wapi. Baya mwasi basiliki basepelite. Yaya nakolo la photo awa. Na tie awa. Omona to longa ba photo. Ba cadre oyo. Lotie awa. Nakolo wala ka photo o na mamiki awa. Yaya. Na mamiki na kati ya ndako na. Sila bisalu. Les abatufi, les abawambua. Na tika bino pendant moins un mois. Yagola, Liliane, ndekono Canada a contacté ngai. A betelinga masoni ma mana bino akufaki. Olina ya. Tona yate. Liliane. Moi bana rabino. Ndenga melisa bino kintoki. Olina ya. Tona yate. Seda kuluki na kati ya lemba. Seda kuluki na kati ya lemba. Soki na lobi o na lobi. Mama muluba pekisa kamadi na ya pekisa ngaite. Nana ngana problème na eti. Seda kuluki na kati ya lemba mosi kitoko. Mama ya bana mosi ya ba boss. Seda kuluki. Eloko eyalite jelo. Eloko eyalite jelo. Olikabo somo. Na oya na émission nebi ke bosi bo mesana na ngaka boy. Ya mwasi hayaka kolobate azaka naka nekele yekele. Seda mwana lemba solo ya mwasi natuni bango. Natuni na lata nanu manecho ya. Susu. Nous là, tu as 4 manettes lelo. Seda, est-ce qu'on peut qui bango? Natuni. Seda, kuluki. Ya moi, est-ce qu'on peut qui bango seda? Seda moi na lemba. Ya. Hein? Tant on soit qu'on peut qui sangai. Est-ce qu'on bengi mamuluba? O
Auto finga na le Nicolas kuma pape aza à l'agonie kuma pape le to koyo kalelo lobi kuma pape quel vin à quel vin quel vin c'est la kuluki na lobby est-ce que pexi bango na tuni bandumba o bakarine mokonzi bandumba na sololi na boss lobby boss na sololi na boss Jimmy Belao aza muibio non c'est pas encore fini chérie Jimmy Belao aza muibi ton Jimmy nga na ndime ka ndenga za mobile na nga ye c'est la kuluki omoni Magali mama omoni nga mobile na nga moustache na benda kango ndumba wa ya Karine Mokonjo esubeli kopo ya plastiki po ya plastiki ya kisasa te me ya poto banda muto ya poto asalaka te et puis vous êtes là pour na ko soutenir yaya na yo na bakadi soki banani na bandumba la tufi na bino komo ba salela eloko ejalite jelu mwana ajalite jelo abotamake te jelo ejalite jelo makwasi ajalite jelo bozobanginye ajalite jelo mwana ajalite mwana wana mukoboko yeba kiaza mwana ya nani bokobe tala na mwana mwasi oyo États-Unis oyo yaya obike nazaka na fanda ka nye na tala yo parce que omoni ka to nde bayebaki vi na nga ka ndenge bayeba vi nozo komoni nani o atelisa munokolo kwa masoko ya nzungu ye mpe na mundele babota te lelo eza mpona bino te nabi kaka kuluki ya seda na ndenge alemba na tuni na fanda na pona loba émission na mono on dit na comment changer sujet bon seda to fandi to loba to fanda to loba na linga penya maneti penya te mais na te kakango na lobi kuluke ya seda hosi kitoko kamadi ya bato ya mamumuluba na tuni na lobi boy bukate siko Botini la PD na bino ya Canada. Alongo nanga baki na kokangisa yo, je vais monter toute une pièce de nini. Je vais monter toute parce que je suis avocat yaya. Bon ma vidéo nga na zui wana. E uti kutu kisasa yaya. Est-ce que futa ka passion alimentaire? Mobile nanga asiambila ya poto ya Canada. Aya na 4 ans. Mobile nanga mwana ntuka aya na 4 ans. Ya pede, mobile nanga oyo finga ki ba message eza. Aya, omo mobile oyo. Ya pede, omo mobile oyo zo finga wana. Tala boga. Bota boga. Sara tola, tala boga ya mobile nanga. Tala boga. Na longoli na no photo nanga. Tala boga. Bomo nanga zaki bebe. Mobali na ngai tala boga bokanga ba capture d'écran tala boga ya mobali na nga bota boga ya mobali bota la beauté beauté kisanola bota la boga mobali na nga mobali o signaler vidéo ya bandoki bokoka vérité te Revenons à notre mouton. Bon, la vérité, te bando ki bazo ba pamba basumbune ba tano finga te lelo na ko finga te lelo na ko finga te. Au moins bolandi quand même. Mobile na boga. Boga. Mobile na boga. Mbana zaka bogare ti lelo zaka boga yaya na moso na bike na bisi na bi yaya to ke kato kataka suki mandefu nini azaka boga
Azalaka bonga. Boko kate, boko signaler. Kombo ne mboka revino. Kana revino. Mboka revino ngana zela ko parce que bato mboka na yo. Ba pesinga masolo na yo. Kaka nengo zo masolo na nga mboka revino. Yaya, est-ce que si bomone elongia mobali ya mboka revino? Karine Mokondi. Tango banoko soana Karine wana soki na camarade na yo. Obo mona na te osola kana ba caméra. Est-ce que si o mona mobali na ye ba sona parce que bana janvier, février, mars, juin. Il faut to soana na kati ya ndako. Est-ce que si bo mona mobali ya kamboka revino wana atelisu unoko mboka revino est-ce que so boti na mobali na yo na tunika yaya batuna kaka pado dodo kulu revino mboka na o soki Tony Gbere soki gere est-ce que si bo mona mwasi ya Tony Gbere est-ce que si bo mona mwasi ya tala mboka o yanga mobali yeyo mobali na nga yeyo au moins tant wazaki jeune 15 ans mobali na nga yeyo Tony Gbere soki gere bino na ba mi ya tembo ana Canada mi ya tembo oso bala penya ke batu ba ya pe na libala na kati ya Canada mi ya tembo ke ko lokota basi ya Angola o alala ka bango na ba kamera Boba sumbune bino nyoso franchement boba sumbune wallahi boka ba sumbune bino nyoso na kati na nga wana tosali 51 minutes na YouTube mutu moko te okanga ozesu na mesure okanga chaîne na nga parce que avocat na nga azali mutu moko te soki mutu okanga chaîne na nga YouTube to ya TikTok to ya Facebook c'est-à-dire que masola Jonas ya kufi mukolo masola Jonas ya kufa ndebo yoka revenons à notre mouton jou masola Jonas ya kufa ndebo yoka to tapoter ya to like mukolo masola Jonas ya kufa ndebo mona biloko na nyoso ezanango en tout cas ezala déconnecté j'ai entré dina yebite ngana linga nango machama tute olingini allô Gertrude, yo ye kokota, na yebi na nga yote. Yo no yebi ngai. Yo ye kokota, obi ke live inengeza eza. Okay, ndoki ndumba nyama musenji. Yani, boni, ofinga bomponi. Yani, ye bongo nga. Bon, ce que yo sengi demande au mati mais ce que ozolo bate, ce que lingi na sani. Na sanzola yo. En plus ozana bana na YouTube na TikTok ma kelele wana kaka et ça on dit tozo stressé bana tozo kidnapper bana. Yo ye ko kota na bana na yo. Kitaka, pardon, kitaka. Bane kolanga ngala saka babiloko teke na sala ka pona sepelisa mukili. Non. Na lo baka makamunanga et puis lelo no ya pona bela. Ah Seigneur Jésus. Bon, revenons à notre mouton. Bande konanga eza histoire ya Suisse. Zana tia maman est-ce que awazela. OK, tozana na 90% ya nini? To tapoter
natiela bino mwa ba voice moko boye nalingi natiela bino mpo bondima bondima ke nasolaka na bato nalingi natiela bino eloko wana bozia naotiela bino eloko wana na omatie su mutu te mage boye kosala bamakambo na bino wana me na omatie su mutu te bozela botala mwana mwasi oyo abomi libala na kati ya Swisse yeyo grâce o photo na ot grâce o photo na yo atuka mibali penze hey pastor ateki église pasteur ateki église na kati ya Zurich pasteur ateki église pasteur baprésente yo mwana mwasi wana nièce ya mama Véronique pasteur ateki église aboyi mwasi na yo babandane banda kala okutaki mwasi na bana ti nga kosala na nga confiance mingi te parce que nga na mutu ya média lelo nakokumisa Fally lobi nakokumisa Ferregola après demain nakokumisa Waze kwa nakokumisa Werason ngai ça c'est moi nga na mutu nyonso eza te ke nazalaka mutu moko fere gola Fally te ngai bongo te so na normalité des choses nakosala bongo te na normalité des choses à la logique nakokumisaka fere te nakokumisaka Fally te parce que naza mopandi sango nakoza te ke nazwaka part ya Denis Lesi non nakoza ta part ya Marcelo te Marcelo nga non to suscité nga na yo Marcelo non to suscité na oya parce que ba voice oyo ba naza nango o para passer afinga biso ba masoko ba mama na biso lelo toza dimanche pardon dodo kolo eza nango na live est-ce que kolongo na ba mito ya bato est-ce que bato wana ba yandaka ye na église na ye ba ko continuer toujours ko kende na yebite ça c'est juste une petite question hein? Ça c'est une juste petite question neye Marcelo aloba tala mwana mwasi oyo o abomi libala na kati ya Swisse yeyo lisoko na yeyo grâce vumba omoni photo na yo grâce vumba na kati ya Zurich ya wana mibali okosa confiance na mobali te bandeko na nga et puis okosa confiance te na bato baye na kati ya ndako na yo bando sa bango confiance non kosala na bango te kosala na bango confiance te parce que oyebi te nini koya lobi oyebi te nini eya lobi toyebi te bandeko na masolo nasolaki na bino mpona lobi na nini eyali te jelo tala na bi eso botingelinga ba fleur na bi eso botingelinga ba fleur osani tokomi no combien kuna ata 10 tokomi te bon natiki bino no yo asusu na sima d'accord natiki bino boyoka quand même nzembo hein natiki bino après une heure Alors, j'arrive. Sac de cul. Hein? Sac de cul. Ça va venir bientôt. Je vous jure que non, pour qu'il est comme il m'a dit, le monde est méchant. Le monde est méchant.
trop méchant. Qu'est-ce qui est méchant? Désir. Les TikTokers. Ok. Mais avant, il n'y avait pas de TikTok. Mais il n'y avait pas de TikTok. Ok. Oh, bon, vraiment, Natiki Bino. Donc, Natiki Bino. Au moins que ceux qui siègent blanc côté Alia, non, il y a les sous. Baneronanga, koyambaka mutute na kati ya ndaku na yeza mwasi za mobali. Toto grâce, ozonga lelo. Toto grâce ozonga lelo. Bota mutu neti oyo aza logilo kwa mbabola oyo yo. Ayepe ayeko fingira nga mobali. Franchement. Na kati bino. Soki abandi kolia mibali ata dika to komite problème ezate nga nazo kata na ngai nga na okata na nga bwa mitema mabe bozano na kata nano TikTok ape na obandela akati TikTok bokota na TikTok ya mwana mwasi babengaki Grâce MVUM. Grâce omoni mabe oyo sali muninga. Grâce omoni mabe oyo sali muninga. Mabe wana ezongela yo. Grâce oyana ndako ya mama kana Gisela. Mama Gisela, ceux qui Gisèle, ceux qui Gisela, na Suisse, na Zurich. Maman Gisela na ma photo, on a ma solo, no, tout, sauf rien. Maman Gisela, na ma photo na yo, na libala na onde bosaka na kati ya poto, na zana ma solo no so ndenge yonde mutopesaka mwana mobali wana mukanda. Yango na yebisaka mino ya mwana mobala za na 25 26 ans yo za na 35 49 50 yaya kopesi mukanda te kopesa mwana mobali mukanda te biso basi tozala na ba compassion moko boy donc na que circuler na bateau mouche. Je vais aller circuler dans les bateaux mouches tout de suite avec singe blanc. Non, tu vas pas aller au centre-ville, vieux port. Non, c'est moi qui paye. Là, c'est manger, pas tout de suite, mais peut-être à 13h, 14h. Parce que le bateau, c'est comme le prochain, ouais, 3, 4e voyage, c'est... Mais tu vas pas nager là, c'est dans les bateaux là. Est-ce que tu acceptes? Ok. Ben oui, on va manger ici à la maison et puis là-bas, c'est juste circuler. Après les siestes, mais non. Mais on va arriver là-bas à quelle heure? Comment ça? Il est encore donc 10h40 ou là?
Ah bon? Ok. Bandeko nanga, kopesa mwana mobali mokanda te. Olanda yaya. Bébé. Olanda. Ça je vais autre kuna. Abi avant to kenena nini sikote soki ali alala assister. Est-ce que bon mona wo déjà? God bless you. Atesuwe. God bless you. Ache inchi. Tango na ozonga soki tato alingi te tokenda ba alingaka mai te, je te jure, je vous jure. Alinga mai te, bon na okota nayebi te soki nakosala live na bon, je sais pas. Après quoi? Donc, on ne va pas aller circuler dans les bateaux. Soit tu veux que j'aille toute seule. Tu veux que j'aille toute seule. Et il y a bon so balinginga kuna. Avant, oui. Ben oui, on peut acheter, on a là et puis on achète. Peut-être on va prendre ça sur les bateaux là. Non? Ben oui, il y a la boisson là. Bateau mouche au Canada, là, il y a la boisson. Toi, tu ne sais pas, hein? Ah, c'est ça. Vous avez you match. T'as kebere yo après you maya. Ah you maya. Oh. Waza you ma bon tu n'as pas fleur yaya. Donc on m'a dit ka. Oh, c'est deuxième live, c'est qui troisième live là. Nabi yaya, na su si connaissez à koinda. Nabi so Christine, ye bongo nanga ye. Malaika. Malaika ko benga te ozaka bo bengi yaya. Iko bien, iko muzuri. Nalingi makambo benga te lelo. Donc lelo je vais aller circuler dans les bateaux mouches. Lelo today now. Yaya, kopesa mobali mukanda te. Obi poni nazo nyata lisola mukanda ya be mibali. Surtout mobali nalobaka nango très bien. Mobalo déjà ekokuto na mwana na kati ya maboko na yo na vie na yo. Yaya, je vous jure, bo tapoter. Pona okata na okende na benga bato mushi yango na ko benga pona confirmer siko ke no na zoya nimero bato mushi yango yaya so na bike na zoya 18h kuna masangeza ofele kolia ofele na kolongola ka bagyo na tiki ananda na keka na zui bagyo na munene wana na che awa bag ekozala te na zui ka bagyo na munene na che naka ka bebe no keka bo boli na changer pona ke na bato. Oli na changer pour que bateau na changer. Ok, cabo, je vais aller circuler au bateau aujourd'hui. Si on a bien à 18h, on est aujourd'hui 18h, 19h, 20h, 21h. Collier au fêlé comme elle au fêlé. Madame, qu'est-ce que vous allez prendre? Monsieur, qu'est-ce que vous allez prendre? Anakin, vin, Jack Daniel, Porto. Je vous jure. Lelo, ngana bino na bateau. Lelo dimanche. Ngana bino na bato na kena bino wa. Sia pata. Na kena bino wa. Ngana bino leo na bato na keka bona litambala na ngana mami kiao. Na zu maquillage na peti kisi lisus. Lelo ngana bino na bato. Yango ba pesa kinga lobi. Na soma ki déjà bien na kasa ka tato koya. Serge Blanc na invité ceux qui fula ngenge akoko ya na ngai. Non, tomorrow morning. Est-ce que tu veux que j'appelle de dedans? Non. Comment ça?
Non, 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 non. Si le bateau là, tu veux que j'appelle Dédéda, il va m'accompagner? Tu dis oui. Ah ouais? Tu dis oui. Donc, je peux appeler Fulangenge. Mais pourquoi? Ok, d'accord. Bon, en tout cas. Bon, billet bateau yango, bateau mouche. Bateau wana na mokili. So yeza na maite. Ezalaka. Neti mutuka. Ya no futelango $150. Lelo. Non, $150. Donc, ça $150. Ya. Ah, non, la bague. Kuna makamba o marié o nini. Kuna ezala kena kena ngakaka. Nake ko sakana. Boyo kine Serge Blazo lobati. Okay, thank you. I fixed. I'm so sorry. Okay. Bon, awawa. 90 minutes, ils en a $25. 60 minutes, ils en a $54. Yango. Nakena bateau. Yaya, ngana bino to kuta na kakuna. Yaya wallahi. Oh, mutonga na ko kuta nene kaka. Ezali kamba zakala hate. Na wabenga Fulangenge na minito. E ali kamba zakala magalilo mama. Ngana oke ka boy. Kande na zabe maquillage ka boy. Eloko akotia ezate, eloko akobakisa ezate. Na oke boy na bateau. Ngana bino ataso na tie boy. Na zui bagyo mususu ya mobali. Na cheka awa. Na ebite seke kokota. Ya na zubagi ya munene na chewe mama na biso Fifi Solange atiaka. Fifi Solange so ba loko ezipika awa. Ya na ke. Ya so na zumo bale makambo ofinga ngezate. Ata bofinga vi eza ya ngamoko. Mobali nga linga maite. Na bengi no Fulangenge no bozi ano na benga no Fulangenge. Pado. Na munje na benga no Dédéda. Bozi ya pado. Na benga no Dédéda. Tozano 11. Na benga Dédéda. Ngai, muyombe de moi. Yo bongo na ngai. Zalo na benga no Dédéda to ke sikile na bateau pado. Na benga no Dédéda. Zalo na benga no Dédéda. Oh, bo signaler live poani. Eh, bolo wakuna di. Sia pata. Allô? Bonjour. Olali? Mucholamu. Dédéda. Pado. Nande kono. So tiki ngana. Na ebite so zawa pe. Uzo la mukameme shikona baba ekobo. Oyebisa kinga lobi Dédéda pado. Ngape nazo luka esika nini na kokoko ne kolala lelo. Ngana oluka esika kokene kolala lobi oyebite. Esika na kolala Dédéda. Boni buzoba boyeko. Esika na kolala. Oh, na okene kolala pa nani. O eza likola mbeto, eza na sima, eza na kiti. Mais esika na kolala. Oh, ngana na Serge Bla toza ko beba na awa. Oh. Ozana makambo ni Dédéda yoko na benga manilo afuta biyaya awa na Montréal.
Na futa bi avant quand même na futa bi fona so est-ce que Marie-lo sola na bato na ba téléphone boy. Dede yo linga ngate dede wallahi billahi. Bien te. Nazo kenya nazo bima na okena ki kotamwa na bateau mouche. Na ebite soki na kolala na bateau mouche ba pesa ya musu ba 300 $400 na ki kotambola ka akuna. Yo linga ngate na comprendre que yo linga no ngate dede da. Lera mawande oliko mami ozapena okufeli pende kona Kinshasa dedera yo tika ngana la libanda la ya tika ngana la libanda na lo makambo ezanga parce que na lo ba o mezana na ki comedy so na bengi nani baby muyoga kwa yango la bati Nini bemeno tout fino nyama ndoki bula wayo mongando ya Canada yo be na chambre ezali alola na yo chambre moko parce que za na chambre mona salon na cuisine de nanga na olola na chambre to yo mutola na chambre yo na olola na chambre est-ce que chambre eza na fungola si ozo ngala za noza mupaya na yoti dede linga nenga te pado na tiki yo kasi na luga ka mutu na kokola ata lelo ka lobi ti to koma le 15 na lali kaka luka lele po ekende po na matanga dede na ngai nazokufa siko yo luka lele po ekende kini siko ngai siko na yo te yo ne ozwanga awa ngalo ke tanga na sputa yi deja mbongo kuna na bateau mushi na nini na vieux port Serge Blanc de okete tozo swana okanenga zo ganga tozo swana na awa dede na yo bo kisaka ni boso batu dede na zo bo kisaka ni boso batu problème ezate kaka no kaka na ke sa tu na bateau mushi yaya na si na futaki déjà lobi na carte crédit na futaki déjà siko Serge Blanc lobi ki ya lingane maite na bito kende mo ninga zo loba wana nini bateau mushi na ngeza na 14h28 donc veut dire que tozana no 11h donc veut dire que na koko kende na nga to kutani na batu na na futaki déjà ya 2 personnes mais alobi ki a okende te abi abanga hane mai aba non franchement ngala futaki kaka abi ke aozala wana apona ngai dedera oui alobaki na ngaki no bateau mushi oui mais kokende konage nde neti na baplage alingaka yango te ngaka na se kaka surprise te eza likama onage eza bateau mushi ezaki bato nyonso bazana toute race eza wana bookende pendant au moins 60 minutes tenga na paye comme 90 minutes eza lokola 3 heures du temps dedera pado tikanga bayi kasi bayi oya to oya te parce que ozana matanga oza pe na bato oya to oya te merci beaucoup na bengo lisu te
Na bengo lisute. Ndoki nyama ndumba para pamba. Ndumba. Ngane mwasi a 0 tita ndumba oya dededa oyo. Tufi. Bula wayo mungado mochopi. Bye. Bah! Natiki bino. De mon cœur. Je vous jure. Dededa azaka petete. Amo bali nanga teme na sepelaka na ye ka ndenge azalaka na ba bingoni ba principe na ye quoi. Azaka ne petete. Bon, na kati bino akende. Nakati bino nazo ya lisusu. Bandeko nanga, botika makambo oyoyo ya komema batu na kati ya ndako na bino, opesa ye mobali na yo, opese mobali na yo akende kotika ye. Topesa ye mwasi na akende kotike na maison, na foyer. Yaya! Ezo kabola mabala, je vous jure. Et kabola mabala comme pas possible. Ezo kabola mabala comme pas possible. Nayebi sabino, nayebi ke batu ba kote belete parce que ba odinga te ba yeba. Batu ba kote belete parce que ezali kamba ko finga na te. Je vous jure. Makambo yo zo mobali nanga papa kene kotika ye na foyer kene kotika ye na lemba matete ebo mama bala yongo oza vraiment sumbuner wa sumbune oza zoba yo to teki mwasi na to teki mobali na yo en passant les abakuluna nana tiki binoti en passant les abakuluna natiki no binote na oya a bon entender sali natiki binote na zoya bandoki batufi na bino Natiki no binote nazoya. Les Congolais du Canada, Association Congolais du Canada, Bolimbisanga parce que lobby na salaki, je pouvais pas venir, donc voilà, Association du Canada, des Congolais du Canada, lobby na salaki vraiment na kuka kite naya na ba voice ba vidéo. Donc voilà, terminé live.